Bonjour Bandeko, encore une fois, Bolimbisa. Parce que non, c'est la bino, comme moi vite fait ya vidéo. Nauti kolanda Emelia, na Seleo, na kachi toujours ya ba manquement de respect avec mutua fula bango, mutua pesa bango quelque chose na vie. Emelia auti na Congo, je pense que ça na Congo, mais kobeta concert moko na Lubumbashi na Jibe. Amoni qui est déjà à l'équipe batunyo so babeti ba concert na poto à l'équipe déjà donc il y a comme un succès makasi pona ka concert moko mais ce bot koti pe na kati ya concert yango makambo za koloba kuna eza makambo matolo ba frao bazwaka ba dollar baza kozwa donc concert ya kosenga na niveau ya Lubumbashi jibe déjà aza kolakisa crise na niveau ya mouvement crise yemo kwaza na crise baza kosenga ke meme ba franc bakozwa olia kobeta miziki epesa bango ba avantage mais bango bakomi ko bazo senga ba avantage na nini na podium sika wana nde Emela komi ko talo ndire yango nde miziki akomi kolobela yango mingi ondire wana nde miziki total pe na Seleo kotoyo Emela pe lobi Fere aza papa le ki ya maison mère aza mwana maison mère était aza papa le ki ya maison mère na lingi na tuna nanu Emelia est-ce que de o auta ki kokufa pe na BCBG ye pe azalaki recrit ya suka pourquoi bolobela ke te drumere wana o auti kokufa na BCBG komo ekiminga Seguin, paix à son âme. Seguin Zalaki, Yepe Zalaki na wenge ensemble. Recruté na Souka. Pourquoi ye alobaka toujours à mwana ya JB? Grâce à JB nde a yebani. Pendant que Yepe Zalaki na BCBG. Faire mutata mon côté a yebaye na 4x4. Batu tout. Ba yebi ke ba recruta ye na yebana kite. Azaye mon côté za na bato ebele pe bazalaki na kati ya wenge batikala pe koyebana te il fallait ki faire aya na maison mère pour ayebana ce n'est pas parce que tant nzambe aza kokela mokili ba ange baza pembeni bango pe bakomi ba participa bango pe bazokela mokili quand nzambe aza koloba to sala mokili à mon image nani muto azalaki kosala. Est-ce que vous bazalaki kotala bango pe baza ba co-créateur bandeko bokoya kosala ba hérésie ndeko na biso oyo Emelia aza na polémique pona concert na ye oyo kobeta pona ye po akena nani na podium moko na JB ndeza makambo bobosa na tena fungola bino likambo akendeki na Congo pona kisi Emelia po réussir le concert wana akena Congo po na kisi so bino boyebite to banda kufungola bino akena Congo po na koluka moi quelque chose po na réussite ya concert wana alors wana na meki kokota nanu muke soki na koyana kozonga pesi masena nga Irene Mabwe na pesi mbo théâtre Patricia Edouard merci Mami Sadiki bozawana merci Novo TV officiel. C'est Léo Azolo Balelo que JB Aza vrai vieux vrai à bien par rapport à Wera. Mutu apesa yo quelque chose Aza mutu mabe par rapport à mutu aptikala ko kabela yote. Ba oyo baleka na BCBG baza ko se plaindre na kombo ya JB. Ba oyo baleka na BCBG baza ko se plaindre chaque jour na kombo ya JB. Jibe ki paka bangote tango babimaka a reconnaître bangote yondo kolobaza bien pendant que bana o bafandi na jibe asali bango boye animateur na bango akufaki ava Seguin ba akufi soki Blaise pe à son âme akufi ba famille ne balobi atiki même vélo ya pamba te bo jibe ne bozolo baza bien mais tant depuis azokende azokota studio azopese ba monga studio mais bana na ye bato ba travailler chez JB bato ba travailler pas ya JB bazana moyen okota studio te mais yende bokolo baza bien
mutu alakisi bino ko péché bozo benge mutu mabe. Donc c'est Léo bandeko nazoloba nazoyebisa bino chaque jour, c'est Léo aza na problème ya santé mentale bozoye na sérieuté aza mutu aza na problème mental kotala ba matama wana te po amelaka bakisi amelaki komisa ke bongo. Alors aza mutu aza na problème ya santé ba sortie médiatique eko sabino te, c'était monsieur qui a des problèmes mentaux. Soki azalaki mutu moko ya kotelema nde akomaka na niveau oyo akomelaka nango te. Aza mutu aza kobela na yebisaka bino chaque jour, c'est Léo, c'est un homme malade. Un jour vous me donnerez raison. Oh na unlock ouais. Un jour vous me donnerez raison na makambo naza koloba. C'est Léo, c'est un homme malade. Aza na besoin ya délivrance, aza na besoin ya aide. Délivrance eza kaka ko prier pour na mutu te. Délivrance okozala bosololi na ye boza ko benge bozo pesa ke ba conseil. Ba conseil wana ekoki ko jouer na psychologie na ye po azonga na nzela. C'est Léo aza na problème ya santé. Aza na problème ya identité. Tellement que aza incapable ya ko reproduire makambo sala, aza incapable ya kozonga na nini na scène musicale, aza ko vivre sima ya batu. Yaza ko vivre sima ya batu, sima kotonga batu. Imaginez-vous, na ebisaki bino ki abimaka na fere, na ebisaki bino nazo continuer ko lobango. Alobi jamais akoki ko manquer fere. Mais aza capable ko manquer wera. Sika to banda komituna, fere asala nini na carrière ya Léo? Fere asala nini na vie ya Léo? Au contraire, Fally asala quelque chose na carrière ya Léo par rapport à Fere. Léo tango azobanda carrière solo, azali ko solliciter bato ebele, ye moko alobaki Fere kuta boyaki kosalisa ye na bandeli. Mais Fally ayaki kotia yo po bayemba, ayaki kopesa Léo po bayemba. Tangu Léo azalaki na pasi, Fally assistaki ye. Tangu Léo azalaki na ba situation ya makasi, ye moko alobaka na Fally assista ye. Mais Fere atikala ko assista ye. Fere aza opportuniste. Tangu Léo aza na situation ya bien, pasi esili, ba situation ya crise esili, akomi na stabilité, nde Fere akomi ko approcher ye. Mais tangu Léo azalaki na pasi, mutu azalaki ko assister ye ezalaki Fally. Mais aza même ingrat peut ko reconnaître bolamu ya Fally azalaka nango. Aza incapable ko reconnaître bolamu ya Fally. Mutu apesa yo 100 € na tangu ya nzala. Na mutu azopesa yo 100 € na tangu ya bomengo. Nini nde eza important? Pona ngai mutu asalisa yo na tangu ya pasi, mutu wana okubosa na ka jamais mutu wana okotika la jamais kobosa na mutu asalisa yo na pasi. Mais lelo ozana makambu nyoso kendeke poto osalaka makambu nyoso. Mais mutu oyo aza ko approcher yo lelo aza na valeur te, mais tangu ozalaki na posa na bango bazalaki te. Mutu azalaki na tango ozalaki na posa ya batu ezalaki Fally Ipupa, mais lelo rejeta ye ofinga ye. Tango ozalaki na pasi ozalaki na posa ya visibilité, wera zuyo otikala jamais kokende na poto. Mais wera apesi yo mukanda, apesi yo passeport, bapesi yo visa, bapesi yo ba connexion, ba carnet d'adresse ozwi sima ya wera. Mais mutu wana kaka oza koloba aza ko manipuler. Fally wera soni yango tango boloba kaza ko manke bino, aza ko tinda ba, aza ko manke bino na likambo nini? A manke bino wapi? Biso to monaka ata mukolo moko te wera aza ko manke bino. Soki wera alingi ko solola makambo na yo te, nde ko manke yo. Des fois bino bosalaka ba erreur, mais bolingaka te batu balobaki bosalaki ba erreur. Bino bozalaka batu moko parfait. Bino bana wengo boza ya ndenge wana bozalaka parfait, bino bosalaka mabete. Na mabe nyonso bosalaka pona wera, bolobaka pona wera. O wera zaboye, wera saliboye. Ezala pena email yango. Bino bozalaka na mabete. Bino bozalaka na mabete kaka batu nde mabe, bino bozalaka bien. Bo bandaka pe kokanisa likambo wana. Je pense que kosalisa bino mingi. Olia kolobaka mutu aza mabe chaque jour, mutu aza mabe chaque jour, mutu aza mabe chaque jour. Bo bandaka pe kotala, komitala, est-ce que bino boza bien? Makambo bino boza kosala, est-ce que eza ko sepelisa bato?
mingi mutu azosala mabe nde alingaka ko se cacher na ba victimisation. Oza ko se victimiser, ozolinga baloba ke oza toujours mutu bien, oza mutu malamu. Mais à vrai dire so botali bien, ba sele o ba emela baza batu mabe. Baza batu mabe. Donc depuis que makambo ya wera ezongi na actualité, sele o pona ye aza ko s'acharner kaka na wera son. Depuis Emela abimisi date na ye ya concert na poto, on dirait za date ya liboso, ye pe aza ko s'acharner kaka na wera son. Au juste, bozoluka gaz, to bozoluka nini. Sele onga naza ko comprendre parce que sele yo aza na posa aya na maison mère abwaka bakri na ye na ba concert. Mais aza ko bosa na ki alongwa déjà azo sala carrière na ye. Maison mère eza ko recruter bato o ba ko yembela bino bakri na bino. Bo pesa ki bino moko bo pesa ki bato espace. Mona ki ke boza déjà na boza déjà ko koka. Bo mi bimeli bino moko. Pourquoi boza toujours ko s'agiter? Pourquoi boza ko s'agiter bandeko? Bo pesa ba jeune ya sikape chance opportunité na bango. Bino bomoni ke bokoki, bo bimi, bo kende. Bo tika kolela lela. Boza na makolo, boza na misu, boza na maboko, boza na bongo ya kosala makambo. Bo prouver na monde ke à part wenge, bokoki pe ko exister. Bo prouver na monde à part wera son, boza pe batu. Emeli a prouver na monde ke yo pe à part wera, à part jibe, okoki pe kosala makambo. Olia koyaka sima batu kosala ba polémique ya pamba, fali polémique na mutute azobeta double stade de France. Héritier polémique na mutute azobeta Zénith de Paris. Wera polémique na mutute azana Forest. Sika pourquoi bino ko makelele ya pamba Emeli surtout makelele ya pamba. Soki ozana posa ya JB. Mutu ata moko te azana somo na JB. Nandimite ke wera za akobanga soki JB na concert na yo. Parce que obozo sala eza Bataclan. Place ya muke, prix ya moins cher. Place wera za okende kobeta eza association te akobeta ye moko. Ata soki ba Blaise baye, ba Adolphe baye na Bataclan. Ekozala toujours moins. Ekozala moins ya nini? Ekozala toujours moins ya nini? Pardon. Ekozala toujours moins ya nombre oyo wera za kobetela. Alors makelelo boza kotia eza na sens était Emelia. Beta muziki prouver na batu ke oza mutu ya ba plein, mutu ya ba spectacle. Ko beta concert eza bien, mais ozo memela batu nini? Oza ko attaquer même manda chante po ba pesa ki opportunité, azu opportunité na ye et pas ya wera son. Pourquoi oza ko s'attaquer yo mutu pe oza ko senga kaka soutien ya ba JB piana. Soki oza vraiment makasi, soutien pourquoi oza na posa soutien à JB. Est-ce que manda tango abeti concert azalaki na posa soutien mutu? Abeti makambo na ye eresir. Yo pe soko za mobali. Tika makambo akolela lela. Beta concert. Batu bandi mape batala yo. Azwana komi na suka.